Ya pasi pe mawa ya mokili mawa te ya koinda nde ya koinda la famille ya kobeba nde ya kobeba la famille ya kosala penza pasi pe mawa nde ya kosala pasi pe mawa kande tolobaka biso nyonso kolala kolamuka na ba dossier kolala kolamuka na ba situation kolala kolamuka na ba makambo sur makambo bandeko na ngai lelo toye lisusu na makambo ya papa na biso Martin Fayulu na bandi ebela bato biso nyonso toyebi papa na biso na kombo ya Martin Fayulu ebele ya bato ka nde na lobaka basepelaka na ndenge asalelaka makambo na ye ebele ya bato mosusu pe balingaka ye te ce qui est normal. Toye kolala lelo bandeko na nga toye komona makambo sur makambo dossier sur dossier papa na biso Martin Fayulu lobi kuna akendaki kande boyebi kokende kotambola pona koboya makambo ya changement ya constitution. Changement ya constitution bandeko na nga toyebi biso nyonso keno eza dossier eza affaire oyo esi esali mbutu ya makasi. Changement ya constitution eza affaire oyo ebele bato lelo bazolela. Changement ya constitution eza affaire oyo penza ebele bato bazomitu na Congo na biso ezokende wapi. La famille toyaki kolala ka boye na kolamuka na biso kande tolamukaka na biso na ndenge moko kitoko directement na makambo oyo tozomona. La famille papa na biso kande toyebi na kombo ya Martin Fayulu ye ase portaki garant toyebi ke ba opposant baza ebele toza na ba Moïse Katumbi toza na ba Martin Fayulu toza kote mosusu ba Joseph pe balingi bazongela pouvoir donc batu baza ebele batu nyonso bazaka na posa bango pe balingi changement pouvoir constitution changement esalema te. Mais mutu oyo penza akendaki ko se porter garant mutu oyo penza andimaki na ye ke non anga ifona tambola ezalaki bongo Martin Fayulu. Martin Fayulu atambolaki na ye na cadre biso nyonso toyebi ye déjà na côté na ye avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi bamonanaka bakutanaka basololaka na bango. Soki bake bakutani bake bamonani bake basololi na bango sikoyo akanisaki ka ndenge tokutanaka na président ka ndenge makambo nyonso esimbaka nakoki nanga kokende bakoyamba na bangonga tokosala tokokende totambola na population mais malheureusement la famille ya Turoyo ezalaki nde ya pasi pe mawa ya Turoyo ezalaki nde ya kolelisa la Turoyo ezalaki ya pasi ya somo kande tulobaka chaque ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Voilà, quand on continue, Martin Fayulu babetaki lisusu, c'était en 2016. Babetaki mutu nyonso evimbaki. Kaka makambo ya ba opposition na ye oyo abetamaki makasi. Toye kolala kolamuka Martin Fayulu ye wana lisusu alingi azonga.
makambo na ye akende asangisaka population asangisaka bakongole bakende kotambola bakende koboya makambo ya koloba keno constitution esalema te changement constitution plutôt esalema te nde babetaki ye lisusu donc après 10 ans Martin Fayulu babeti ye boyebi eza na eloko moko ifo tolandaka soki dans la vie bazopekisa yo balobi tika eloko eleki tika ezalaka te soki omoni bazopekisa yo tika na yo koya kokufa pamba toyoka Zakari bababasu makambo auti kobimisa ya Martin oki osangana ba mini fretin politique bossa la marche loi électorale lobi bongo te loi électorale est proposée ba mode ya contestation marche à la quantité bon marché point bolingaki le 20 ekomate trouble ezala le 20 ekomi bobeti bopoli eza ki perdre te siko bosala marche ya nini tozala na processus parce que seni il faut proclamer le 31 cour constitutionnelle abimisama sur le 10 donc loi électorale et prévoir ba méthode ya contestation to ya réclamation marche ya na quantité obiki ngobila ko tire be marche ngo to sabana kili ba yate pour se retrouver yo na mère camerounaise pongo ya na moi cité pour se retrouver yo na mère camerounaise pour to kopesa ordre ngazakle on a tondi sa stade na kopesa pe ordre ke muntu ayate na marche na bino au cas où mais les résultats marche nini eza ki per gagner noko bo participer ti bo poli côté bire kangamaki na Kamalondo na Lubumbashi toyoki sango akangi ba bureau balobi te awa numéro 20 ba voter te yoki biso réclamer to moni ngo pamba ba bureau ta soki 970 000 soki 43 bureau ba tumbi to eza ki per gagner noko donc yo chole yo lokola ambongo akimi makambo yo ambongo wa mama be bolemo a Moïse Katumbi anga ye batoyo bodame mbongo ya mondele siko lobi o église ekota te okota ambongo na zongisi yo na kati ambongo na zongisi yo na kati zongisa mbongo batu okozonga shole yo shole tuvika sendi komeko omona yo moko ndongo sonyati okozwa nye politique okozwa banzinzi politique bakolanda yo na ye na yebisa bana kini distraction ezala te tout est calme bosengaki bureau par bureau tozopesa vote kadi malakisi bino ke professionnel bamindele bandimi baorganisation tout endimi ke vote oyo esalami ya normal mutu tout andimi kaka bino marche ya te marche eza mode ya contestation ya scrutin te ya koregle contentieux te marche eza te donc so bolimo sala marche ke baya Martin au défilé yo mona sera Samuel Eto'o botika la bino po bakina to oyati mutu mo akufi na attention déjà ba sala enquête na hôtel mo akini mutu mo akufi obonwa ka Jean-Pierre Bemba lobaki ya ba cyber attaque ba attaquer bazo attaquer biso makambo Bemba lobaki na calme oh namoni petio na galerie mongo wana stagiaire à galerie mongo ya Turquie peut-être que batisi wana il pas déposé candidature à sa campagne petit moi mukie boy ya mukie mwana bitinda candidat président mais mwana bitinda mawa anga ibaba baswe na liali ya bino di bambendre bangoto bobo ka swapante chole swapante ngoto bobo di yo lokolo bima kolongoli sultan to sultan e tika libana tina yo tokyo no bongo bo mo sarana batu bozo utiliser ba bâtiment ba catholique banda kanza ba catholique bo liemmongo ya candidat moko po botia ba congolais na bususu ambongo banda yo koma ba messe œcuménique sila ba sangana su be église telikona yo donc lokolo zongi bonga bimisi yo zonga kuna tina suka ndeto bo pilame po bokasi eza hyper gagné tala batu baza ko composer délégation à SADC tala batu baza ko composer délégation à Union européenne Olivier Kamitato kimia okolega na France 24 biso to lobaka awa yo ko loba na France 24 bozana nyongo ya 4 milliards fo boli yango
courte joie. Bapesi bino punition, il faut essayer là. Bon matabavion mabe, bon loué ba jet mabe. Courte joie. Bamama batata bilenge ya mboka bandeko na ngai banguna balingi bakabola mboka na biso tokondima yango te yango wana tolobi boye mokolo ya misato le 3 juin moto moko te abima libanda mwana kende kelasi te mama kende zandu te papa kende musala te tovanda na ndako mpona kolakisa na banguna oyo balingi bakabola mboka na biso toboyi balkanisation toboyi moto atikala na pouvoir CCCko ndeko Félix alingi atingama na pouvoir mais eloko azali kosala toza komona yango te eloko malonga tozali komona yango te bayokani bazwi Bunagana bazwi Goma bazwi Bukavu bazwi Nord Kivu na Sud Kivu biteni ebele bavandi kuna ye sikoyo alingi asalisa référendum bachanger constitution po sikoyo baloba ke bato oyo ya M23 bazwi mabele na biso kuna batikela kuna libela bakabola mboka na biteli mibale soki mpe misato toyebi te eske tokondima yango yango wana tolobi toboyi balkanisation ndeko Tshisekedi oya bunda atia basoda biso nyonso tosangana elongo bana ya Congo tobengana banguna ye alingi makambo mosusu alingi makambo pouvoir tokondima yango te moto moko abima te tolakisa ye te ke toboyi makambo wana tolakisa ye ke tolingi Congo ezala ekolo moko ndenge tolobaka ekolo bo moko tolakisa ke biso bana ya mboka tolingi unité tolingi cohésion nationale bandeko na ngai constitution yango te moto ezali kosala ke bayi bambongo constitution ezali kopekisa bato baza kokamba mboka te basala mosala na ndenge bamema pa na mboka na développement non bandeko na ngai bobima te tovanda na ndako mpo tolakisa na Félix Tshisekedi ete toboyi changement ya constitution toboyi atingama na pouvoir merci mingi nzambe abatela bino. Tobengi bino boya mokolo ya mitano le 12 juin na 10h na palais du peuple pour toloba na ba député ba longola makanisi na bango ya ko changer article 220 ba longola makambo na bango ya ko changer constitution ba longola na loi référendaire lo baza ko sala ba longola parti oyo etali article 220 ya constitution na biso bana ya Congo peuple azana miso ko fongwama peuple ya telemi moto akoki kosakana ye azali te balingi basala loi wana balingi bapesa Félix Tshisekedi nzela kochange constitution elingi koloba ke Félix Tshisekedi atingama CCCko na pouvoir ye tanga kotingama na pouvoir ba oyo kuna ya M23 balobi ke non biso awa tokaboli mboka totikali na mboka na biso bana ya Congo bandeko na ngai eloko etikali na biso eloko ya bomoto eloko nzamba atikela biso atikela bakoko na biso bakoko batikeli biso ezali Congo biso nyonso mokolo ya mitano na 10h tozala devant le palais du peuple moto moko te akoki ko changer constitution parce que ça la makate ko changer constitution et l'ingloba coup d'état est-ce que tu on dit ma coup d'état tala
Voilà, touti kolanda awa la famille touti koyoka biso nyonso message eza nango clair eza kutu ata message te ke non yango wana balobaki yango wana bamataki yango wana bakitaki eza message o bapesi biso eza penza clair ya Martin Fayulu ye moko na Zakari Bababasu eloko ngana koloba penza na papa na biso Martin Fayulu eza que je sais que la plupart ya bakongolais bazolinga na bango makambo ya changement constitution te bakongolais ebele bazosepela nango te mais makambo oya kosala keno yo moko osali descente oke kotambola eza vraiment bien te eza na sécurité te nakoki koloba ngo bongo eza penza na sécurité te po yo oza deja mutu oyo toyebi biso nyonso na bamboka nyonso baopposant bazalaka bato moko keno bango kutu bakosala descente na bango te bazalaka ka babombama babatama babona bango te pourquoi parce que soki babimi omona parti mosusu wana ere mosusu bakoki koya babanda kobeta babanda kosala bisalasala na bango mais soki okose protéger omonaka keno makambo ya mabe ekotikala koyela yo te eza penza pasi babilo mosusu tooloba ka nde tooloba awa komona Martin Fayulu abetami ya liboso babetaki ye ebela bakongole basekaki ye nde koseka oyo eza ya mibale donc aza papa moko bakalikilelaka ye penza makasi ke soki asali ka descente akende otambola ifo babeta na bayebi ke Martin Fayulu ye azalaka mingi amitiaka penza mpona kotambola asalaka na ye makambo lelo akoloba boye lobi kuna ki achange lelo alobi boye lobi kuna ki achange ekomi kosala pasi ya makasi siko babiloko ya bongo ata bato oyo balingaka penza kosoutenir Martin Fayulu bato oyo basepelaka penza ke Martin Fayulu azala oyo ya bango eske na babiloko ya bongo ekokontinue toujours koarrange bango point d'interrogation. En tout cas dossier oyo ya Martin Fayulu eza ka dossier moko na osenga na bandeko na biso bakongolais totalela yango de près na ba oyo bakendaka kobundisaka ba Martin Fayulu yango s'il vous plaît congolais lamuka congolais fongola miso botikaka ba makambo oyo bosalaka congolais soki eza mafinga te eza kobeta eza kobimisaka mutu bolumbu nayebaka te Congo na biso soki ezalaka nini bato ebele bino moko boomona ba sud africain bango wana bazobunda mpona pays na bango mais congolais azalaka na temps te na Congo na biso bachinois bango wana batondwami makasi eske bosi ata jour moko botamboli keno bachinois oyo ti bazoangajaka bato bafutaka bango mbongo malonga te a partir ya lelo soki bafuti moto moins de $200 il faut shopa ya nini ya chinois bakanga yango eske bosi botambola botikala kotambola te bachinois bazo faire travailler bandeko na biso ya bakongolais ya ofele likolo nango bakomi kobimaka na basi batikeli bango bamaladi soki lelo oyo basi ebele baza na bamaladi ya banyama maladi ya 4 lettres ebele euti pa bachinois baye na bamaladi baye kotikela bandeko na biso ya basi me babiloko ya bongo congolais aza na temps te tosala badémarche omona bandeko na biso bakosala ti bavideo bazoya kose plaindre bovanda kimia me makambo oyo penza etali keno tofongola biso nyonso misu totalela yango de près bokende kobeta papa na biso Martin Fayulu ezaka pasi mpona Kongo ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin
osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh Biashara Tokos. Gersh Biashara, c'est la qualité. Gersh Biashara, bisika masolo ya kitoko.